FCC et un mutu nango. Coordonnateur Némi Aza mais mutu nango ezali président ancien président le sénateur à vie Joseph Kabila. Pasteur Mukuna komaki catégorique parce que ndenga bandela kazaki koya moi malé mais jusqu'à un tel point comme catégorique à lobby il faut évêque Muku il faut pardon Joseph Kabila akende. Avant d'être à l'étranger, comme ça, Atika Fachi a travaillé malam. C'est ça l'aîné, c'est ça la genèse. Il y a problème où sur le tokoma, film qui image et l'image qui m'a cambré ça. Maman Jenima, constitution en mboka, et l'obité pour que tout le la politique, je suis en mboka, il faut un député, il faut un sénateur. Non, nous sommes tous égaux devant la loi. Ah, on a Congo, biso c'est toi Congolais. Moutoua Congolais, mouné na 2 fois Congolais, moussouaza. Une fois, nous sommes moins un Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Nos ambitions sont égaux devant la loi. La Constitution peut permettre aux citoyens congolais de télémer la même. Si on a une décision, moi, je suis bimi. To sangana, to bimananzela, to télémer la iloko. Donc, pasteur Mukuna évêque Mukuna azoloba comme étant un Congolais. Ça dit bitumba zo bunda oluka mbongo te poye moi oloba na na besoin na comme na zo député na comme ministre ou député a na ngo besoin te mais bitumba bunda plus pour la jeunesse congolaise jeune aussi sa classe musalizate au bala ndenge nini aulian donc bitumba zo bunda eza plus pour nous pour la population congolaise donc ce qui le muto combattre éveil patriotique c'est que l'ingine peut convoter ba vidéo ane bini parce que j'ai dit évêque Mukuna hotel kobeta KO na ndeko Jean-Marie Kasamba na émission bosolo abeti KO akwei toka moi samedi na poko to moni ba image comme bima o wana eza évêque Mukuna moni que ça montage et en plus de cela évêque a démentir yango na émission ya bosolo ya lelo évêque aleki alobi eza yete eza montage et puis pour la petite histoire tito comme lelo makambo image bimi o elo bimi c'est parce que depuis un temps évêque Mukuna azo mobiliser population na eloko azobenga éveil patriotique ye eloko batu ba loba tuba o batu loba na banda kuna ba bis na ba université na ba classe na bisika musala ye a memi voix na bango na place publique na ba média pour dire que FCC bazo empêcher les présidents en place à sala musala comme il se doit. Sur la mamba site ce totalement mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi là, il a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire il y a Mboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est là, il y a Victoria Certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue déjà dans votre émission Micro Libre avec moi Jemima Ibel, les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Voilà concernant l'actualité Oyotobengango et le Komoko lokola kake lokola événement Oyo est terrorisé Batebele. Batubé est très abattu par rapport à Sextap. Il y a un grand homme de Dieu de la République démocratique du Congo que moi, personnellement, je respecte au nom de pasteur Mukuna. Alors, il y a des lésions dit par rapport à Nango. Alors, moi, je vous laisse que Nayamba évangéliste Gino Dioka étant un homme de Dieu, après ça point de vue naïe et puis la carte non to ko fungola belé pour que vous comprendre vraiment makamango nani ndaza na simanango et puis ça la mi bongo lo lenge nini. Voilà, merci beaucoup na Gisolo da sima caméra, merci na Darcel Izina montage et aussi merci na boss chaîne Congo Victoria Oyo JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci na Alfred Lotimea, Motomoko bien depuis Dallas. Willy m'invite à les coffres forts. Bateau qui va soutenir Paul Venture et Mafoula depuis Allemagne. Ado Senga depuis la Suisse. Vous êtes tellement ébélé. Je suis avec
Yemoko l'évangéliste Dino Dioka to mekape kosola. Bonjour papa. Bonjour maman Jemima Ibele na CPI une invitation, merci beaucoup. Voilà. Autre fois toto ça une émission moko pour nangai c'était une très belle émission parce que on a celle on a vu ba retomber ah Jemima au salé musala kitoko. Il posait ba retomber nango. Oui, en tout cas bande Ibele ba bengaki après si félicitations le coup ils ont na nzambe et puis merci beaucoup na yonde invité kinga l'autre fois et ou invité encore Lelo en tout cas merci beaucoup. Na point mo bena tunako concernant ba sala nzambe par rapport à makambo ezo lekana et baneko lekana ou alors ils ont continué entre le pasteur Moïse Mbi na Eliane Bafeno oyebaki yo moko mwa ko défendre ba sala nzambe lelo boye ba koma ba cible makambo belé mais lelo boye komona na téléphone wana vidéo ezali partout ba vidéo ezali komona sex tape ou alors na mode batongo bien mutakalisation il y a un grand homme de Dieu auto-respectaka parmi les grands dans total ba Coutinho Fernando tokotanga ba Mukuna tokotanga ba Sonika Futa tokotanga ba Albert Kankenza de ba grand tanto moni bo makambo ba reprochaka ba jeune pasteur ba zoya sika to mpe na moto dans l'expérience koleka tango yo moni yango au milobela kindengini. Merci beaucoup maman Jemima, merci na bande de konyoso ya Victoria. Merci aussi na boss JBA et si Mboté pour la petite histoire hein faut tozonga moi mké pour que to chabandeko mai na monoko puis ba comprendre ndeni tozokende avec Pascal Mukuna oaza représentant légal ya grande communauté ACK Assemblée chrétienne de Kinshasa ngina rappelé na bandeko lelo na église des réveils parce que toi na 8 confessions religieuses ba catholique ba protestant ba salutiste ba musulman ba indépendant ba orthodoxe et ba bouddhiste puis toza na église des réveils la église des réveils communauté muneni eza ACK liboso kala tozaki na ba Bethel ba bilé ba nzambe malamu Bethel lelo église muneni communauté monnaie na 4 églises de réveil eza ACK oyo évêque Mukuna aza numéro 1 comme représentant légal. Pour la petite histoire tito comme lelo makambo image bimi oyo bimi c'est parce que depuis un temps évêque Mukuna azo mobiliser population na eloko azo benga éveil patriotique. C'est-à-dire tango atali politique ya Congo ndenge zo tambola ndenge mambo zo tambola amoni que le président en fonction aza vraiment na pouvoir total pour que a exercer o eza programme na ye programme oyo kosala ki mama Jemima ngai bande konyo soto na Congo awa tout monde ba retomber nango positive de façon que makambo ki liboso bon ye eloko batu ba lo batuba o batu ba na banda kuna ba bis na ba université na ba classe na bisika musala ye a memi voix na bango na place publique na ba média pour dire que FCC bazo empêcher les présidents en place à Salam Moussala comme il se doit. Parce que FCC baza majoritaire na Sénat, baza majoritaire na Assemblée nationale, bato bao diriger kuna baza FCC to na gouvernement, baza majoritaire parce que bana ba ministre ebele, muto azo diriger pe gouvernement premier ministre, aza ya bango toké dans toutes les assemblées provinciales, FCC de bazu. Donc FCC mutu aza partout seulement na sommet toza na cache oza président de la République. Et avec mukuna après avoir ko sala constant na mona ke mambo etambo malamu te. Nous rappelons Maman Jemima dans Londres, président de qui conférence de presse dans la communauté congolaise. Alors il y a certains ministres à FCC. Bah ici bango ça musa malamuté. So c'est musa malamuton remaniement ekoya to kolungula yo. To lingi ke bosa malamuté de façon que président a échoué quinquennat o simbate. Na éviter le plan ba élaboraki. Oui, président Emoko alobaki ngona comment na Londres. Parce que évêque mukuna komona makambo nyonso ndalobi éveil patriotique. Comme il a sensibilisé bana mboka, a sensibilisé bana mboka tout l'inga président en place, c'est tout ça la nyonso ke makambo e simba, mais atali la nyonso yo loba FCC et ana mutu nango. Coordonnateur Némi Azame mutu nango ezali o eza président ancien président, le sénateur à vie Joseph Kabila. Ndi pasteur mukuna komaki catégorique parce que ndenga bandela kazaki ko ya moi malé mais jusqu'à un tel point comme catégorique à lobby il faut évêque muku il faut pardon Joseph Kabila akende. Avant d'être à l'étranger, comme ça, Atika Fachi a travaillé malam. C'est ça l'aîné, c'est ça la genèse. Il y a problème où sur le tokoma, film qui image et l'image qui m'a cambré ça. Tant où évêque a dit qu'il faut Joseph Kabila a dit Malibanda, Atika Mouningane a travaillé parce que pendant que Joseph Kabila a travaillé, non, on peut exemple mot simple, maman Jemima.
Yoyoka qui n'a rien à Joseph Kabila pendant 18 ans que Mokolomoko a signé ordonnance Morobo a nommé quelque part ministre à Téléméliango et Salamati. Yoyoka qui Mkomsou Joseph Kabila a eu position à Lobby Boé. Président Sénat et Assemblée nationale à Téléméliango. Vital Kamerhe écoute à Téléméla été. L'année bien en 2009, Vital Kamerhe a Téléméla Joseph Kabila été. Vital Kamerhe Joseph Kabila a sali accord na ba Rwandais ba kota, ba soldat na ba kota pour que ba aider bisoto bengana ba rebelle. Vital Kamerhe na radio Kapi a Téléméla eta lobby kaka. Il a fallu aussi que Ngape Nazala parmi bateau ba co-siéger na réunion président Assemblée nationale, président Sénat parce que constitution et lobby bongo mais président a eu position yemoko mais c'est pas un problème bango na niveau ya à l'époque majorité présidentielle ba monyango mabe ba longo Vital Kamerhe mais lelo tala président anomaki ba mandataire na Jekamine ti lelo ba salati ministre Amina Bobi bisa ko lekisango président a sali déclaration à Londres awa président de l'Assemblée nationale à lobby ou à lobaki président a décrété état d'urgence président Sénat à Téléméliango donc il y a tellement de choses où ils ont salama et aussi président à Londres Fachi à Londres à lobaki lo mo lobby il y a déjà des ministres FCC ba komela bango ba lettre ya démission ba lettre de démission là ba bombango ça dit soit ka osali loko moko pour Fachi contre Jikaka bazuka bache signature pardon bache date aller ba présenter la premier ministre le premier ministre za ya bango alongo lio ba to sala ngo récemment na assemblée provinciale ya Congo central ezaki na rapporteur azalaki député éli na liste ya ACO avenir du Congo ya Patrick Bologna tango bango na Congo central bazo bengana balongola gouverneur Atou Matubwana rapporteur alobi non plénière on va kendo ça na hôtel kuna ngana zala kité eloko moko esala matenini basali ba komi lettre na kombo ya rapporteur ba tchena signature ba ka mi na bureau président de l'assemblée provinciale balongoli donc ce sont des choses ezo salama na FCC et pasteur mukuna évêque mukuna tango atali bilo nyonso alobi non ko senga ndeko Kabila olia vanda na kingakati akoza na talibanda au pasteur mukuna lobi bongo alobaka en guise de qui parce que yo ozano kaka côté mususu pasteur na kata politique azanani aza député azaranani. Merci beaucoup pour la question. Maman Jemima constitution en mboka et l'obité pour que tout le la politique je suis en mboka il faut à député il faut à sénateur non nous sommes tous égaux devant la loi awa na Congo biso to ba congolais muto a congolais munene a deux fois congolais muso aza une fois to muso aza moins un congolais nous sommes tous des congolais tous habitants sont égaux devant loi constitution en mboka ezo permettre citoyens congolais nyonso au téléméla même so moni décision moi mabe ebimi to sangana to bimana nzela to téléméla eloko wana donc pasteur mukuna évêque mukuna azoloba comme étant un congolais aloba lokola mutu aloba lokola mwana Congo azoloba likambo pona Congo c'est ça mais autrefois aussi alobaka pe bongo ya malamu pona président Jikaka abanaka pe kokumisa ye total on la ba image mais lelo pe suye mo motali boso ya ko boya le sushi kaka ko sensibiliser batu ko tal sa mabe kaka pendant tout ce temps là tout évêque le baboni comme si azali ingrat azali reconnaissant bola mutu ba salela et puis toki que non parrain na ye ya libala tout ça monte que côté wana pe a déborder qui pe bon ce que place wana ko biso maman Jemima les anadèges mo ba ce ne sont que des imbéciles qui ne changent pas hein donc mutu lelo na ko beta libaku na esika o lobby na olinga soutenir les camps pour beta libaku pour la deuxième fois so na ozonga ka na beta ka libaku na seke na sa sumaile ti donc mutu lelo na ko zo position na kei na loboko ya mwasi lobi pe na ko zo position na kei na loboko ya mobali et ko déranger pourquoi parce que ezaka ngai donc ce que avec mukuna lobby azaki na bango azoni yango ti azaki na bango oui mais les lois talis konde mambo yoke maman Jemima avec mon pour na ocho biso azali na église eza monene lelo makasi eza na ba paroisse na presque partout na ville ya pe na intérieur lipa fufu mutuka otambo na esika ya kolala moi voyage billet tout ça azozanga ngote nzamba sali que aza déjà un peu stable en tout cas financièrement en tout cas ça stable ça dit bitumba azo bunda oluka mbongo te poye moi oloba na besoin na comme nazo député na comme ministre ou député nango besoin te mais bitumba bunda plus pour la jeunesse congolaise jeune aussi sa classe musalizate au balandenge nini aulian donc bitumba zo bunda eza plus pour nous pour la population congolaise donc ce qui le lo muto combattre éveil patriotique c'est que l'ingi ne peut combattre ndenge ya mabeti maman Jemima FCC eza groupe à bato baza 1 million de personnes te ba 500 000 te baza muki
hein maman ils ont ba parti politique kuna na kati oui ba parti politique d'ailleurs ba parti politique mingi na Congo za ba parti malette ezaka mon papa président maman secrétaire général moi na vice président ba ka famille donc bazambuki FCC est-ce qu'il faut sacrifier toute la nation pour l'intérêt à groupe abattu? Je pense que la réponse est non. Oui, il ne peut pas dire que c'est comme si malgré l'ingaka cause na katikati mais aux arano pena na tendance pena à côté à Fachi. Non. Tendance à côté à Fachi te yango eloko esala pasi ndenge mona ba combattre ndeko évêque mukuna. Maman, vérité tika la vérité. Toi, dans la profession, on a besoin de la bonne réponse est au singulier, mais les mauvaises réponses sont au pluriel. 1 plus 1 égale 2. Et ça, la réponse moko. On a tout ok na Chine, tout ok na Asie. Mais surtout, on ne peut pas mauvaise réponse. On sort le 4, on sort le 5. C'est-à-dire, vérité est un moko. Et c'est tout la vérité on a moko. Donc, évêque tant oiseau bongo et déranger bande comme sous. Bandeko ya ngambo mususu baza déranger ba CPLT balobi pourquoi évêque akoyi koloba bongo ali akina biso amela kina biso to balela kié to sala ki renaissance ezala to sa balobi makambu ebele comment je bon soko sunginga lelo so lobi na moni yo oke moi mupandi na koyi ko rappeler otende konanga mwasi moni place wana osali mabe donc lokolo sunganga na koyi ko rappeler lisusu mabete to na koyi ko biso potoza batu. Hein, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Tout ça, pécheur, tout ça, bunga, tout ça, tout ça parfait. Donc, les choses sungangai, mukolo mususu ko sai lokwa moi moke obunga na ko rappeler otende ko nga mwasi ko zonga sika nde sengelo silika et puis bando rappeler nga ke non sombela ko pantalon fela ka boy na lesa ka bana non na sala ka boy moni esali moi passe siko to kota na likambo ya mama na likambo oyo ya vidéo oyo esali et déranger bana nzambe bamsusu baza déçu bamsusu ba sepeli nango réaction na yo maman na ngai na yoki ke ba vidéo wana ebimi parce que j'ai dit évêque mukuna hotel ko beta KO na ndeko Jean-Marie Kasamba na émission bosolo abeti KO akwei toka mo samedi na poko to moni ba image comme ba o wana eza évêque mukuna wana eza évêque mukuna mais mo tango talo monique eza yete nazo ngana monique eza montage et en plus de cela évêque a démentir yango na émission ya bosolo ya lelo évêque aleki alobi eza yete eza montage et puis na meki ko tuna mama to umeli pe na mambo ya bino ya ba TV tout ça na tuni bande musuba bi montage balobi il y a des programmes bako changer mutu ya bato et puis Jean-Marie Kasamba auto sala ngo récemment azwinde ko mo abela aza basketteur na États-Unis obela corona à l'hôpital alongoli mutu ande ko na che mutu a Vital Kamerhe il est quand na télé 50 bato bele ba mona kiango ko wana nga tsekango Jean-Marie Kasamba sala ki on émission na télé 50 alongoli mutu yande ko basketteur a che mutu yande ko Vital Kamerhe donc c'est fort possible aussi balongola mutu ya mutu musuba cha mutu yande ko évêque mokuna to ke kaka na analyse mo simple maman na ndenge ya mabete évêque mokuna na mwa mbongo hein attends la moi possibilité donc soit le bien ça qui ndumba ce tobi a OK hôtel T parce que aza populaire il est connu et puis par rapport à ça na OK hôtel T mais à quoi ko s'arranger azwanda ko mo atana ma campagne atana na GB atana na coin moko eza un peu reculé atana gombe na suka comment na chanter na ya météo mais place wana ya mutuka oza sûr que wana ndako no ya bien pourquoi pas ko tana kati ya ndako oninga otika na mutuka babloko ba vite fait mo babloko ya moi show mo robo ya vibration na comme la hauteur et ça le peno perdre de place au ko sale lango cap lem ce ko da payer pasteur yé na ba komba o azana ngo parce que Jean-Marie Kasamba déjà lobaki toyebi o makambo salaka o mona kana émission wana parce que yé déjà nde ba makambo azotambola boye il faut aller la prudence makasi olandi donc olingate ba biloko nde olobi vite fait autour ce qui a bien sala yango parce que asala ki yango te eza montage balobi ke misusu eza du fait que yango ebimi batu tout batika inanime balobi to boyi na biso eza nango mukuna te ba misusu balobi ezala mukuna ezala yete biso to lingi na biso kaka éveil patriotique ba moni ke coup échoué voice ebimi okisi ko ba voice bazoki ngaboye ba biaki mbongo te basala musu ebimi koto o naza mwasi ya libala comment mutu ye moko ya mama na nga o mwasi ya libala okoyi na bondumba mais yo moko sali voice olobake na mwasi ya libala babala non moi ça libala il faut mobali non à découvrir moi si nanga mobala fundi à la kisibiso mukandata na bala officiellement boy mais yo moko moi ça libala yo moko sali voice
Maman Bagé, Babilo, Moussoua, toi. Il faut que tu aies pour que Atindeli, que non, couché na yo te bonabu, tout que non, logique. Ça, on demande de fou comme un trop de sambela. Ma bolon, on a bloqué pays indaka. Côté là, on peut ma bolon, on peut payer. Oh, tout le monde a payé, ça paye à Koinda. Aux hommes, on a payé que non, front, on est ça la sali ah, oui, aïe. Montre, wana kaka, on a preuve, bazo concerclé. Oh, ils ont l'accès que dans mon salon. Merci, toi qui es malé, malé. Mais ça, l'ensemble, bangumba, fouka, ma bolon, ils a Koinda. Bas sportif, bas boxeur, bas judoka, bas catcher et tout ça là, bas lutteur, bas foukamar. Des fois, quand ma bolongo la bango les kaya, bas ça l'anzami na mwindu. Ah yo non yo non ma bolongo non bas genou bas sportif pesa ka mwindu po bas foukamaka bas ça là bas physique na bas genou comme mwindu. Olobi maboko ya boxeur ekoko koma mwindu, maboko ya mosala nzambe pe ko kozala mwindu. Na yebi tikotan yolo maboko ya boxeur po yebi ke pasteur évêque azala ancien boxeur. Mais solo bi mabolongo muteko koma mwindu. Na yebi soke ba programme eza mama nanga okoyiko kamwa yo ndo ozabwe bazweli yo photo mo basangiseli yo moyena tanga bakomba batu awa ezate mais to mona ba photo ebele to analyse o ezan de côté o ba koseli ndeko o ba eza bon. Et aussi la grande question o bongi to se poser lelo mama Jemima. Pourquoi seulement image oyo soi-disant ya passé avec mukuna ezobima lelo tango veille patriotique comme ozo elam susu? Pourquoi obima seulement lelo? Pour ni bima ki une année passée 2 ans passé. Pour ni ezobima kaka lelo. Donc évêque mukuna kalanyo so azala ndumba ta bandi kindumba na éveil patriotique mbala moko tango a lancé éveil patriotique ali kindumba pe bandi. Je sais que koyo basi boza ko boza na moto boza ko cibler pour moto wana kaka alaxaki na mission na ye moto na corona atie le bati longa Vital Kamerhe kaka la même personne wana pe lisusu o bilo bozo lo baké non alobaki na ye parce que non to ebi makamuniste odo sala zela komona donc c'est que o ebi mbeza ba jemoko bo esami na bato de FCC yo kana ebisolo mon émission avec lelo kana bosolo ndeko sango azo ebisa ozana lupangu na GB oyebi mutu oyebi c'est-à-dire bazo luka ba information sur évêque hein moni baloba en français qui vient noyer son chien la kiss de rage ça bazo luka ba place ni to kangela ndeko maman Jemima tika na ebiso boye évêque idée wana éveil patriotique eza idée moko eza pensée moko très noble mais biso sont en tant que ba imeto na ba faiblesse na biso oyebi to mona comme si faiblesse a kindumba to lisumu a kintozonga na caractère chrétien faiblesse lisumu a kindumba ndele ki masumu nyonso na ebele non et bon lisumu yo linga mbongo ils ont battu musuba comment cupidité tellement ya mbongo donc ya ko boma muninga to ko trahir muninga pour la mbongo ils ont lisumu te bozoli ngabo bimisa que non évêque azana image moko comme c'est andumba comme ça sera basi et tout là mais bato ba détourner marambo évêque azolo baniza bato ba osala ngo bato ba bomama comme 5 chantiers au président de la République et Simbate comment révolution de la modernité Simbate président qui est plus loin pour dire que nazana bon 15 collaborateurs tiens. Si j'avais 15 collaborateurs, 15 bons collaborateurs, mais Batunion sont là, sa image, balak sa chef de l'État Kala Nani Kabila, balak se kuna Kala na Changu, batu tele maboko, balak sa photo na yeke batu bana besoin na tolingi papa Kabila, balinga balak sa comme si Congolais akobi na suka aboy fachi alobi Kabila azonga. Mais batouande ba yibi mbongo makambo makasi basala na évêque entre guillemets soit bimina mwasi na yo muto oyibi ba millions wapeza malamu wapeza mabe. Mais évêque pas que le politique c'est un homme de Dieu et puis il est c'est un homme marié quand même. Évêque c'est un homme de Dieu, est-ce rôle de politique? Oui, la Bible n'interdit pas la politique. Joseph a ça la politique a comme il gouverneur en Égypte, a ça la politique. David a ça la politique na Babylone. Un homme de Dieu a ça la politique. T'es dans le pays évêque mukuna azolo la politique. Yosko lobi ni que non na muto soka ayibi soka sali boy na muto abimi na mwasi dos. Mais il y a la cassette d'abord il y a un homme de Dieu. C'est un pasteur. Lobi boy maman nangai. Image oyo eza ba image montée de toutes pièces. Ba image oyo eza biloko ya lokuta. C'est vrai. Ya liboso na lobi yango wana. Ya mi balesko na lobi boy. Pona batu oyo ba monter image wana ba olinga ba kotisa eloko ya mabe na mitu ya bana nzambe pe na mitu ya ba congolais que oui et déstabiliser église ya ACK et déstabiliser éveil patriotique na lobi batu wana bango baza miyibi bayiba mbongo basala mabe oya bango mabe basala wana nya olandela bango ebele ba otambola ba jipa il roule carrosse ba melara champagne ba vana ba villa bana ba jipa minene mais baza miyibi évêque ayibi mbongo wapi évêque a na mwasi ya bato
boy na mwasi ya mutu te à commettre même pas acte wana oyebi mama na ngai soki eloko yo ba image bandeko babimisi pona évêque soki ezalaki nzambe te pe soki ezalaki parce que nzambe nda simba motema moto soki ezalaki nzambe akota na bakongole te mais omona déjà lelo nde bima esangi banyonso mukuna wana évêque wana mais tuna bato na nzela bato baoloba bilo mibale yana ba oyo baolwa ngai baoloba ke eza évêque te to soutenir ye et puis na catégorie ya mibale baoloba ata eza évêque ezala ye te to akuna te c'est sa vie privée ye na nzambe na ye mais biso to olanda pensée na ye wana ya éveil patriotique. Maman ba Martin Luther King nzamba bundeli kaka malgré bo soto bimi mais nzamba bundeli quand même bo soto wana eza ye te za bo soto batu basali ba bongisi po ba salir ye mama na nga batu ba bongisi kuna bango po ba salir nde olobi ba encercle montre wana eza évêque est-ce que montre wana évêque ka mutaroza na ngona Congo mobimba o place évêque asomba montre wana batika fabriquer ba fabricateur basala ka moko photo moko vanda ki soki wapi na montre ngo tangu pa lali ba encercle tangu pa zoko sala ba encercle. Merci beaucoup yoka siko na ebiso et na ba image ba montre mo ebimi awa ba ocha mingi ya président Félix na premier vice-président Kabund na peut ceux de jomo nyonza na ba réseau ils ont des réseaux sociaux. Le président Félix Balati montre on a bâti montant en X, bâti ya Kabund Y. Maman nanga c'est faisable. Attendez yo vandi montre no wana ba changer on bâti montre musu pour pas prouver que non aux autres qui montre on a place X. C'est faisable la technologie à lelo. Yo dans le monde internet et bien on tient bandeko ba monter ba tout nyonso. C'est faisable ko yo zo ba montre o avec à l'attaque une émission bo solo to la place mon public ba kanga ki photo. Allez ba zui image wana ba luki pour to prouver vraiment pour to tcha preuve na biso za vraiment ba preuve mo solide c'est ça. Bazui montre wana ba tché bazui soit ba azara muto ba chaînette ba luki les mêmes chaînettes ba tché et biloko to yebi maman na mboka o. Parce que mo potela on a vidéo na téléphone hôtel yango. Te natalité na yo kande ba tu ba oloba. Et ba mozo yo kande nyo yo lobela. Nazo comment na yo kande ba tu ba oloba. Mais comme par hasard na groupe moko na groupe wana nde na monaki yango et puis na longoli yango te na tête na suka te na longoli yango po na moni obandeka na ebande donc na moni na groupe na monaki même pas débat nango c'est à dire ba tché yango et puis ba bandi lo bana CR na tché nde banda télécharger na moni na longoli on a vu eza mamba buzoba et puis déjà na kai ba appel ba tu ba obenga avec asadi boye ça tant qu'évangéliste mosali ya nzambe to ke non te na makambo oyo zoleka tant que mosali ya nzambe yo mo tango tala kango pena bozuka mukiwa no tali o milobeli ke eza lokuta maman et à lokuta na eloko est confirmé que eza lokuta na deux ou trois choses où ils ont confirmé que eza lokuta. La première ce que eza solo c'est que avec Kazalara déjà na vie wana bon ce que na vie wana depuis tout ce temps là pourquoi ba publier qui a monté ba publier ngolo c'est que eza éveil patriotique ne bangisa bango. Deuxième chose na émission bo solo eza makambo de Jean-Marie Lobaki to ebi vina yo to ebi ba place au tambolaka est-ce que yo za propre est-ce que yo za maloba wana directement confirmé biso que non eza na place au ba travailler on a laboratoire mo po ba bimisango et bimi 48 heures après émission non enfin 48 heures samedi émission là jeudi 48 heures après émission ebimi et fait que payement le loi lobi mususu yo bima ali ba monter ndenge yo so yebi ke ezali yango lobi ke mususu ko bima poso ka yeba te ke ezali alingaka loba bongo te azo ko avertir parce que no boza d'après parce que mususu pe yango nezoya te eza question ya ko préparer to ko avertir ba touté avec alobelo mo tangu abandi éveil patriotique et telemi na renaissance il faut la renaissance il faut nani ba proposer la renaissance ndeko mo baza na pe perdre à remplacer et le moins la renaissance ba photo e bandi obima ba audio e bandi obima makambo ezebele mama na ngai jemima mais o ezali important ko yebisa na bande ko eza bana nzambe eza bande ko musuba olanda biso batika la ferme ba ko salir na ba mosala nzambe ba ko sala nyonso on comprend mais aza mosali na nzambe et na sepeli d'ailleurs na ba pasteur nyonso ya ACK ba sangani ba sai déclaration ba bi que to soutenir papa na biso mais c'est normal. Et donc, on a droit à Colongo, ce qu'on peut soutenir à la Longolio. Non, c'est pas. Au cas où ça, ma camino, tiki bandi, mais n'a zoom tout ça remplacé. Maman a eu solo moro na ACK, ne papa on a mis la ACK, asa vraiment papa. Oui, mais la communauté belé là, moi parenthèse, mais la communauté belé awa, soit pasteur, ou pasteur à paroisse X na Kimbanseke, au légat na radio mode de la place, oui, parce que suspension. Donc il faut vendre à l'église, au téléphone, au collègue à la médiatique.
mais na biso nde papa wana amemela ACK eza na passer ACK na ba chaîne ya ba radio ya ba télé ba voyageur ba sala makam oko sala croisade boza indépendant eza question te dimanche ya kana église centrale te sala maman kaka 1/10 ce qui est normal. Ce qui est normal, maman. Ils ont ma bêtise, c'est normal. Donc, mutema wana, en tout cas, ndé et c'est pelissanga makase pana. Et puis que va te belé le bakolta la babi évangile pena décevoir biso yé pas na bande quoi basi azape na botama na mama mais ndeni ni mwana mwasi oyo azoko revendiquer certificat ya lopango ya mobali na ye mais yo mutu mosala nzambe okoma ko benge po abuser na ye tanga moni que l'équipe a 5 parce que la mwasi oyo asale émission comment fait on côté nazali ki na ngwa kimi suswabo Denise alobi que la fille a sola ki na ya non il faut ba preuve ndeke ko somba caméra moko muki atena mutuka eza mutuka ya mukuna te mutuka eza ya mwasi wana tanga doko expliquer mais na pesa mo so moteke mwasi pas na raison nga na za besoin de récupérer le pango oyo mobile na nga bane ko sama église donda tikela eza ya yote mais ko mo senga nga nzoto ce ne faut le preuve tout ce qu'on preuve bible au lieu de soutenir violence faite à la femme bino ba comme ko soutenir mutu asala ki action nama je mima na meki ko landila makambo moi malamu Papa Kanja, ou batangi même comme on a une émission à Kofa, azaki proche évêque. N'invite soit bando ça musalani mais Sirvi nae comme étant oui, azé prophète dans l'église et tout. Sirvi nae et bando ko utana seka. C'est-à-dire évêque ndazaki ko pesa quelque chose et tout ça. Lupango ba komo binisa lelo ke atika mapangu il fallait veka pesango boye papa ana mwasi na ndaku na bana e bana ndeni lupango na livré nango et tout et se retrouver dans maboko évêque montage mogo mal réalisé sur na ko lo babongo kaja pe na habité mais baba kaja na bi vie na été mais ke ya kozala net na mapangu te na yokate yonga na ebiso ke na boko ta na profondeur mais na lobika servi na ye hein c'est-à-dire roi serviteur na ACK c'est-à-dire moi salaire na yo ya fin du mois ozongo na compte ya ACK ba avantage mususu sous chaque dimanche moi loko ozongo na ACK bon soko sombi lupango osombela ngwa ACK te osombi lupango na yo pona yo na moi sina bana na yo pona famille na siko yo sala ndeni ba document ya lupango ne se retrouver na maboko ya évêque. Et à l'okuta. On a quoi deuxième thé, à quoi copine thé pour moi ça va pas kaja, on a des jeunes filles. Yango na olobate, azala copine, azala sokindeni, bo soy copine. Copine azala pe na réclamation maman na ngai ke ozaki copine, ozaki copine ya mutu. Parce que ya na ba copine c'est des officiels té. Siko lupango les officiels ozondeni. Sumba na ngati seko na kombo na nga avec nos nga funa zwa magela zaki copine yo attaque oza mutu amayele mobali no yebiso ke na sombi lupango na tiki mukande pa mutu boye et puis ozeli mukanda ne sali inane ezuba ne mobali ayo kufa non mama na nga eza ba bilo batu ba monter et ba bilo batu ba monter et lobi na ngo avec pour que ba distraire ye akoma olanda ba dossier wana oli alanda éveil patriotique. Petit bandeko surtout bana nzambe sentir rien vous toko na ba débat on ba bilo amike ke papa kanja lo ba papa bato kufa que son homme repose en paix azala kimia ole ba ko mutanga kombo na tout là pour ba bien mususu muto moyen c'est de défendre aux alaté il faut maman wana aloba non et c'est important et atina te maman c'est no yo pende ba tinu so ba ke mwasi wana ba pesie pe na mbongo po azala na pona ko déstabiliser ou alors ko bebisa image ya mosala nzambe. Azwa na mbongo problème ya te azwa mbongo mais sort il faut y battre so atanga bon na niveau na wana déjà osala beblo abose ka yebi nzambe te mais fa tout na muto atekaka Yesu jida nanu asayelaki mbongo te nanu kutu Yesu akufa ete yede yake na mibonga azwa mbongo ngo asayelaki lota kende ko mibonga Yesu akufi na sima après c'est que mais ya miboma ki donc tango lingo kota mamusu sakana na mamba politique yo sakana na okuna sala ba vantino na politique sala ba vantino na commerce sala ba vantino na famille na bino sala ba vantino place ko sala ko sala ba vantino na mamba nzambe te et surtout na mosala nzambe et aussi soki penza mosala nzambe bengaye fenda so nzambe bengaye parce que évêque kotala musala o asali na Congo musala o asali na na ACK musala o asali c'est que nzamba benga so nzamba benga ka ita kokozala te so nzamba benga ka ita kokozala te musala oya sali nzamba benga Dans le Facebook le pasteur Coutinho le archbishop a bien soutenir pasteur Mukuna bindeni na ko soutenir le kama bebongo azo soutenir le amabete omoni évêque tozonga mukesi
l'archibishop Coutinho Fernando bakangi azana prison église ba osambela na enseignement ba sisité likambo ya pasteur na biso ya nani ngalasi ya la louange et ça dit que ba bengani bango na lupango ba komosambela na balabala na balabala ba bengani bango balongwe kuna na enseignement ba yena limité na 10e ba benga ba komi ko telenga na ba na place. Évêque a pris le courage Nathan wana yandeko wana na pouvoir. Évêque a pris le courage à Telemi alobi il faut tosomba lupango pona armée de l'éternel, armée de victoire pardon. Bazala ki mi balé moko musona babenge na kinga babenge à l'époque ngakati za kido babenge ba ise alongwe évêque atika lié moko. Abunda bitumba wana ti lelo lupango wana telema baba somba lupango na ngirenge. Alobi Coutinho oh c'est un homme fort. Maman nanga yokana bisolo moko. Donc ce n'est pas sincère. Hein? Oui, c'est ce qui est normal à soutenir mon ingani. Maman yokana bisolo moko. Ya soko bali wana bana ndako. Bana mwana moko azama yele asala mamnyoso sala ke simbaka. Mais un jour asala le mot et simbité. Yo en tant que maman osani, il faut ba soutenir mwana oyo malgré ma be asali lelo parce que na katine lo kwa malamu ezali. Comprendre? Coutinho wana ti lelo komi boy papa oyo eza pasi. Ya lokolo zongi sous pota na kati ya mitema bato. Mais nzamba zana ici kazali ce qui est essentiel eza que aza vivant. Ata paralysie côté moment aza vivant et puis azote ya muke nzamba ko mama. Donc eza normal Coutinho Fernando à soutenir évêque Mukuna. Et puis Coutinho Fernando dans mutu pamba ta mutu mukete alba deuxième génération église de réveil après ba papa nabiso ya fait pako Aidi Nabal de ba Coutinho babandiko kita génération na bangwane belé ba liembongo mais ya tikala qui ferme. Abo liambongo ndepé lelo ba évêque Mukuna bazali. Ba kanso ndé comme si ba pasteur Sonic Kafuta ba réagir ba kinza mwana mbo parce que celui qui est président ba pasteur mais tout le monde a ta réaction té de Moïse Mbiye a makamuni Mukuna kotaki yango metia Mukuna to mona Moïse Mbiye té omoni motema Mukuna ndezala na ebisio aza papa moko motema wana na ebite ndeko nanga. Maman Jemima andimaka mutu alekaye. Ce qui est difficile na ba pasteur nyonso. Au mona asila permettez-moi les termes. Hein, ma futa ndenge zalaki nande akomi lelo mais andimaka batute. Mais ye andimaka kokota likambo mutu azondima bana ne ba émerger ba kende liboso. Olobi yango akota likambo na ebisio akota likambo Coutinho akota likambo Moïse Mbiye. Voyons voir tout à peine ba misusu so ba. Il y a des jours déjà so ba bon ba sele et moko na sima ya papa Coutinho. Musika kutumta réagir. Nzamba pambola o mingi papa Coutinho na bishop Emi nzamba pambola bino fama. Osambela na ACK? Tira sambela na ACK. Na sambela na ACK et puis na parcours nanga comme état chrétien na sambela na ACK na leki na ACK. Parce que par exemple pendant que tu sais les vidéos au bas moi peut défendre bien pasteur Mukuna bengio okokendo okendete. Na défendre selon ngala moi le wana le bika vérité. C'est pas sûr Mukuna bengi na. Non, quand se défendre c'est une façon de défendre l'homme de Dieu que non Esaïe le kuta. Et là au défendre attends le vérité to le kuta. Et au défendre kaka. Ça va merci c'est pas sûr Mukuna benga pourquoi pas ça papa. Na kuta na mal parce que na sala pe na AirTag mais na ça na AirTag comme étant journaliste maison te mais na bande ko sombe espace hein. On doit sombe espace na ba temps mo boye mais to bande pe ça bonjour papa bonjour papa. Donc aza papa na za na beaucoup d'estime et respect likolo na e. Et na ebi caractère ni na vanda na été mais de rares fois auto bande ko kutani na AirTag na chaîne na au sentir que papa moi azana personnalité azana na niveau makasi élevé ya spiritualité donc c'est ça soit benga pourquoi pas to kutana to solo to pesa na mbote aza papa. Voilà, merci beaucoup. To comme vraiment cochuter l'autre va te le sujet sous to vendre de la kaka makambwana étonné que to comme na suka. Okolo bani na bala nzambe oh peut-être même suko samela on peut en peu ka moi mukie ba moni sous likambo et kiti sous ko ndima na bango sous davantage okolo bani na bato abongo bala nzambe bien aimé dans le Seigneur eza ba combat malheureusement combat ce ba chango bunda na ring il faut to bunda na ring soki to silisi ko bunda na ring o yaza gagnant a pesimbote na perdant a accepter que gagnant a gagné to kiti na ring et sili nango o ya ke na gauche o ya ke na droite mun mtaki o sa musala na ye malheureusement et pas na biso to bosana ka makambo wana mingi tozalaki na relation musu ya bayer na locataire et simbité mais na nzela to pesa na mbote
au mona et le quoi la relation bailleur na locataire et côté na nzela na ngina lobani par là débat et salami na télévision muninga abetio na débat en direct ba nyonso ba moni soki okende na kinga kati ba gangela ki to ba lobela kino mabe okomi ko créer makambo ce n'est pas bien et évêque mukuna aza politicien ti évêque mukuna aza pasteur aza serviteur de Dieu et okosala image pour que o salir personnalité na ye yonde ko sala voice yonde ko sala émission yonde ko loba boy okobotola eloko batia na kati évêque te parce que nzambe nde muto atia yango il ne se répand pas de ses dons. David, malgré ce qui moi si a Irinzambe, a botola qui est au yacha likolo, n'eta benga toujours l'homme selon mon cœur. Azala qui n'est parce que ma fout ezala qui likolo. Okolo banayo kobi misaba image, mais ma fout nzambe a toujours likolo ya évêque mukuna. Et là on a kobi misaba nzambe oza chrétien tika la chrétien. Yoza païen ça ne sert à rien au banda koloba loba minga moni to sali boy balakisi basa. Non. Eza ba image au ba monter et loko elaxi biso ke ba monter parce que ba auto ko monter à Vital Kamerhe. Bazoué longa basketteur ba longo li bachi à Vital Kamerhe. Donc baza la possibilité na ba programme na bango pour ba sala yango. Bande ko nyonso ba informaticien et tout ça ba il ba programme wana. Donc ba na nzambe to tika la serein ba o bazo croire na combat ya éveil patriotique. Bo continuer na croire nango. Ba forcer mututé. Soko zo croire na combat ya éveil patriotique, continuer na ko croire nango. O pas zo bo yango. Problème exacté parce que tu connais ça unanimité avec azaka mutu ata yezu mwana nzambe na sia mabebe batnyo so bantima kaité donc c'est comme ça bandeko to soutenir évêque na combat o azanango et to continuer na kondimela nzambe makambo ke libuso et ça ba remerciement et puis numéro na ya contact. Merci beaucoup na remercier bandeko nyonso bolandi biso partout ceux qui tolobi toloba toujours toi na monopole ya connaissance te ou ya savoir tozo luka donc ezaki makanisi na biso so za na besoin de contacter biso évangéliste Gino Dio Kakabamba plus 243 89 81 26 008 plus 243 89 81 26 008 attention bengi mama Jemima a contacter un problème et merci na boss na bino JP donc JB bandeko nyonso nzamba pambola bino merci mama Jemima na yope kabamba mulube Congolais car maman. Voilà, donc merci beaucoup Nabino Tubotalipso de partout. J'ai fait de mon mieux Nazalaka à 4 postes Sabino pour ne pas dire que non, j'ai mis mon qui côté à Boda côté à Boy. Il a fallu que Nalu Kamosa Lanzambe et puis le col à Bakamakамoteli politique a connaissance sur Yango. Bomondenge à lobby, je crois que Moutuna place Oya Fandi attirer Siko les sons. Bateau ba Monique, les ali buzz et les ali montage. Et ça Makamba Lokuta, Binobo garder bonne na bino bato be moni pe ke za ya solo bo jiji mosala nzambe wala ce les bino na nzambe na bino donc tout ça la kama makambo bien même biso doit soutenir toujours l'évêque Pascal Mukuna donc moi je suis pasteur Mukuna et puis na ko soutenir kaka merci na boss na JB Kumaluta merci na à 200 depuis la Suisse merci na Paul Ventouré mafula merci na Alfred Lotime ya patron motomoko bien depuis Dallas Mami Dai boza ebele bo soutenir la Jemima ibele ngala linga kablu moi mingi de docteur Mbala Sima merci na l'heure merci na la salle easy tikate kimia et ou mena la mbote la bino au revoir et à la prochaine bye bye Usola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mukonja bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et na ba mopepa siga ina mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bile la confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Sida Bile la ndenga indusa Victoria certa amen.